Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Fanatique, il y a Bellard Production, fanatique, il y a Famille Bota, comment organiser chaque année pour nous award ou pour nous honorer artiste ou sepeli ici pour ezalaka vote pays. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainant qui batu ba discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya +33 o kozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer, OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso o